Congo Millennium, Congo Millennium. Meilleur vœu, Nabino Nyonso, internaute, il y a Congo Millennium, vraiment les lots, tu as vu que vous avez belé scotché penché. Pour la émission Nabino l'invité. Émission à l'élo vraiment to yambi pour Nabino mwana mboka muimboka Mike Mukebai na yende to solola ensemble pour na mai o nyonso matali République démocratique du Congo. Meilleur vœu Mike. Meilleur vœu na yo pe quoi. Mike Mukebai l'élo ezali le 16 janvier. Le 16 janvier, Tobi Tetozo commémorer 17e anniversaire. Il y a Koufa, il y a Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, Babi Azali libérateur, il y a Congo, Tobengi, qui a Azali vraiment moto Ayaki, pour que aille la biso, après ça, il y a pouvoir pour le peuple et pouvoir par les peuples. Est-ce que vous n'avez pas partagé même à vie la biso? Le Kouta, ah, ya mokango lila biso te ye moto ayeli biso mboka nyamu oto nango te lelo azwi mampinga ya bapaya koti nango na mboka bayawa babandi kopomola mboka nani ayebi tete na bokonzi ya Laurent Désiré Kabila batiaka na moto ya mampinga James Kabarebe mopaya yo so mona soko bapaya basesio netumba na mboka na yo ebongo yo kamate sika ya bokonzi otia bapaya nani ayebi yango te tena mboko oyo na eleko ya Laurent Désiré Kabila James Kabarebe akomaka mokonzi ya mampinga awa na mboka oyo ya likambo ya somo pe ya soni aye na bango awa ayebisi biso te soko misolo boni esenga ete afuta bango mbutu Etienne Tshisekedi ayebisaka ye soko wana nyongo na bango ya etumba babenga kokota li français dette ya guerre yebisani biso tofuta yango ayebisaka biso sima baye kosuka wapi baye kosuka te bato wana oyo ayaki na bango baye kobalukila ye bango te nde baye kosala etumba oyo babe etumba ya RCD bango te baye kosala etumba ya RCD mboka ekufi lisu yango toye kote lelo ayaki kokangola biso te ayela biso bowumbu Laurent Désiré Kabila nienda aye kotika Congo na maboko penza ya bapaya po bamonela biso te lelo mboka ekendaka liboso te lelo kuna na Walungu kuna na Uvira kuna na Beni beko boma te lelo ebanda na ye moto yaka bapaya wana moto wana bakolo batete lelo tosala milulu po te tokumisa ye to bate ye moto yaki kokangola biso te ye moto kokangola biso te ya ye kobakisa biso etumbu aye kobakisa biso bomu yango toni okama nango te lelo milulu oyo bakosala ye milulu eza na ntina te oki ngai mama mokolo mboka ekobongwana tokomi tuna banani oyo bakufela mboka oyo ezali na ntina te tosala milulu mpona bango neti ye tokolongola likombo na ye nakopesa yo tango kopesa nga maloba alakisa yo te makambo asala ya mabe te na makila ya bato tokoki kosala milulu mpona kokumisa ye te makambo nini Laurent Désiré Kabila asala ya mabe olelo ekosala ke milulu ezala te natuna yo motuna oyebi Anselme Masasu alaka moko ya bakambi ya AFDEL bayaka na musée awa bakomi awa moko mosusu toyoka bwe bakangi Anselme Masasu babi te ye alingi okweyisa bokonzi bokangi moto na Kisasa bosambisa na Kisasa te bamemi ye na molili na Lubumbashi na kobomba na Lubumbashi bakei na ye basambisi ye mikolo mibale na butu oki ngai basambisi ye butu bato bazali te basambisi ye na butu mikolo be mibale ye na bato na ye pe bakosambisa ye aza na bato bakosambela ye te po babengi te bavoka bayi te basambisi ye mikolo mibale nsima mikolo mibale wana babomi ye na bokonzi ya musée Laurent Désiré Kabila babomi ye na bato na ye pe babomi ye bayebisi mboka te tokomi komi tuna Anselme Masasu akenda wapi te ntango bokonzi ya musée ekwe ya Longwe mondele moko akoya babenga ye Roberto Gareton alaka motindami na makambo etali droit de l'homme ya Nations Unies aye awa ye kotuna bango atuni mwenze Kongolo wapi Anselme Masasu
akendani wapi abi te ngai te kende kotuna bato bazuzi oyo babengaka ya coup d'ordre militaire muza atiaka bato moko bokonzi ya kosambisa bato ya coup d'ordre militaire bakanga ta mama ndunda boye soki amatisi ndunda ata na likuta moko babambola ye mibu tuku mibale ya boloko bake kotuna bato ya coup d'ordre militaire bi masasu basi basambisa ye baboma ye bosambisaka ye mokolo nini bobomaka ye mokolo nini eyebani na bato te ebongo moto na bokonzi ye makambo mabe bongo ya makila bato esami si bato basala milulu te bakumisa nkombo na ye te mokolo bokonzi ekokende likambo wana tokozongela yango tokotia libonga ya monene etala banani oyo baya na lokumu oyo esengeli te mboka esala bango milulu bao baya na makambo etali makila ya bato baboma bato na nzela molili nkombo na bango ekolonga muze ali na nzela wana te ya te basalela ye milulu loki ngai anapesi yo mpe ndakisa wana oyo asene masasu. Merci beaucoup ndeko Mike Penza na ko éclaircir baimboka likambo lina kasi tolobaka likambo mususu pete likambo ya le 21 janvier marche mususu eza kosalama mpona kolibere mboka Congo avis na yo par rapport ya marche tolobaka no likambo ya marche eleki ya le 31 décembre marche ebomi bato ebele baimboka basusu balobi te to pe côté ya majorité présidentielle balobi te Monseigneur Mosengo soki azoluka te akoma président de la République a postulé pour que yepe akoma président na place ya kokomaka bato mpona bango babite nde bato bakufi ezali mpona ye kolobi d'abord mpona likambo le 31 décembre marche wana esalimaka likambo ya liboso na koloba na yo mama babengaka na koto la livre français l'église catholique du Congo a la tradition de la lutte pour démocratie. Ecclesia catholique Monsanto ebandi etumba pona kokangola bana Congo lelo te malula bundaka na tangwa Mobutu te Mobutu aye kotia ye moto eleki akei libanda ake kovanda mwa mikolo ebunga ekozo ebandi lelo te na tango tosaka milulu oyo babengi te conférence nationale souveraine tango Mobutu akangaka yango banani babaka te totema totambwa Ecclesia catholique Monsanto etumba ya Ecclesia catholique Monsanto mpona mboka oyo ekenda liboso ebandi na Kabila te balakisa tete Laurent Mosengo wana motema mabe na Kabila te lokuta na bango mbala nyonso eleko nyonso likambo ya mabe esalamaka Ecclesia catholique Santo etelemaka eyali mbala liboso te eyali etumba mpona mboka Laurent Mosengo tata episkopo ya lokumu azali na ntina ya bokonzi na bango wana te soko ali na posa nango alobi te atelema aleka nani akopelisa ye ali na ntina nango te bakoyebisa bango be eloko moko bango bamatoi mangongi kanyaka eleki ekangi bango matoi ekomi lokolo okamati oyebi matiti oyo ya mbila soko osali mbila wana mposa mosaka matiti wana soko otiango na matoi okoyoka te kanyaka eleki bango bakoyebisa bango te tosalela lokasa ya senko eloko bakosenga bango eza kopapola bango elikwango bazokisi bango pota eloko oyo ekobongisa mboka bakosenga bino mboka otomboka boya koleka bokonzi ayebisi bino eloko bakosenga batata episkopo nyonso bayebisi bino te bakosenga te lokasa ya senko tosalela yango mpona nini tosalela lokasa ya senko mpo mayela Kabila ya mabe esi eyebani Kabila azoluka nini akamati mangomba nyonso ya minene opposition atie libanda IDPS libanda MLC libanda INC libanda G7 libanda Moïse Gatum libanda Franck Diongo na boloko Jean-Claude Mouyambo na boloko akamati lingoma monene lokola Ecclesia catholique et centre atie yango libanda sika alingasa mapono na ndenge na ye na masini na bango baye bakoyiba mapono tango bakoyiba mapono moto Kabila kotia yende akoleka komi mokonzi ya mboka kuna epa ya batinda na biso na Assemblée nationale na Sénat bato Kabila baleki bango bato koza liboke monene tango bakokokisa bongo bakosala nini si masanza mine mitano motoba mokonzi wana o Kabila atie akoza na bokonzi ya malonga te po mampinga maboka Kabila misolo mboka na maboka Kabila makambo etali ane demiap nyonso na maboko na ye sima moto ya koleka wana mokonzi oyo ya kotia sima ya sanza mitano motoba akosalisa maponomi ya sika mpona kobongola mobeko likundi akosalisa referendum mobeko likundi ya sika ekokota mobeko likundi wana ekopesa Kabila ndingisa te azonga na bokonzi mpo ya bokonzi ya seko na seko
oyoki mayele na bango yango wana balingi likambo ya lokasa ya Senoko te bakomi kofinga tata episcope ya lokomo tongo pokwa kofinga niye lokutani na bango bakoleka te na nzela tobimaki mokolo ya bonana totambolaki mpona kita ya mboka bonsomi ya bana na biso bonsomi ya mboka babeti bato masasi lokwa nkema po bango bamona bakongole lokwa nkema kobeta masasi na tolo bakweyaka bongo bango bayoka kese awa babengi biso mokolo ya tukumi baye na moko le 21 janvier 2017 tokoya tokozala na nzela toa na mandoki te mokili mombeye komona posa na biso ya libe mboka na biso ebongwana oyebi oyo basalaki biso na mokolo oyo ya bonana totambolaki mampinga na pulushi bakoti te na kati ya ndako ya nzambe kobeta milinga mpona kotia bato na pasi na kati ya ndako ya nzambe bato bana na mandoki te tokozonga lisima te mokolo ya tukumi baye na moko tozali na balabala tozali na mabalabala tokotambola boye te tokozwa tokoluka soko tozwi yango te batata laiko tata professeur nani kombo ekokima ngai awa tala Thierry Lano alobi nous n'abandonnerons jamais toyebisi kabila te tokotika te mpo ya likambo ya bonsomi ya bana biso ayebaka yango tokozonga nsima te batia yango na moto na bango tokozonga nsima te etumba oyo etumba bakendaka nango te suka ata elongo eza lelo te ekoya lobi soko tokoki etumba oyo te bana na biso bakokoba na yango te bakolonga mokonzi oyo ya kanyaka oyo ya kopomola mboka. Merci beaucoup ndeko Mike Mukeba ikasi toloba likambo tomoni lelo na ba réseaux sociaux ba image epanzani tomoni na mopanzi koto honorable Francis Kalombo kote kuna tomoni président Moïse Katumbi ba bite merci pe salemaki na Belgique. Est-ce que les alliés à solo to pesaka ba image te ba kangisi pour que ba laksa biso te libanda pe ba diaspora ba zaipe ko kende biso. Mais c'est ça maki ndeko Katumbi ayaki kosambela na bayimboka basembeli miseleki malamu bato bayaki boyika yo moko omoni bilili mwa bato mibale misato mini oyo basepelaka Katumbi te bayeba te mwa makeyele na bango moto kosali motema mpasi yaki biso tondimaka te bato batonga biso bafinga to lokola bokonzi oyo te soki otongi olobi na bango mabe bosimbi kanyaka batio na boloko baoyo baza te balingaka Katumbi te yali ndingisa na bango tokoboya bango te Katumbi alobi te teyana nayoka moko akoloba akoganga kuna bakolakisa Katumbi na pas le monopole du Congo nani ayebisaki ete Katumbi ya monopole ya Congo nani ayebisaki ete Congo mobimbe ya Katumbi ana moto ana baoyo bakosepela na ye mpe ya mpe na bayini na ye moko tokende baponomi tokobunda te po te bato ebele bapona ye balingo pona ye te baponi moto mosusu yango wana oyo tobengi demokrasi ekomi ngambo namoni bakolakisa bilili ye tata wana oyo aza na TV wana ya Yemen oyo bobengaka so te 50 ya kolakisaka bilili ya bite bato basomi Katumbi ye kasi akenda na mikili ya poto atambola na balabala te ye akenda ye moko akita na balabala lokola boye ake na poto akomi na Bruxelles na mboka banoko akita na gare du midi tomona ye atambola na gare du midi ya kolekisa bilili wana ya kende totala te ata kolongwa kokoma kuna tsoa kokango akenda ni te ya kolekisa bilili wana alingo kotalisa te bazomeli Katumbi Katumbi bato balingi te tobi malamu na yo tata kasi yo kenda ata akokenda ye moko te akamata tata mokonzi na ye batambola tomona bako esika bakotambola babimaka ntango bakendaka kuna sisa ntango bakendaka kuna si babomba na kati akeye abombani soki akotambola te ayebisa ata ndako nini akovanda akoloba te omoni bojoba moto akomiseka ye moko tata wana okomona eloko esalaka ye moto ya TV wana azala kosala na TV moko ya mokeba akofuta ye soki kama motoba soko kama sambo ya euro aye awa asali mwa etandone ya eke akwi mbongo ya bayimboka asombi bandako mituka bongola mikolo nyonso moto wana oyoka jamai kasama ndako na lingwala monene oyebi yango na Kabinda tala ndako na monde eza tala ndako milioni ndako na boulevard du 30 juin tala ndako na immeuble babengi immeuble du 30 juin asomi ndako misato likolo kuna
kuiti ya miliki wana babenga lokota français ivresse du lait oyoki ngai ye azalaka kolanda bamusicien na nsima eyaka bamisie bakotinda lokwa mwa bitinda sika bakoma koyemba ye na kofi alingi esila te yango wana te eloko koboma ye elengi wana ya misolo ya bayimboka kolia liboso azalaka kozela bakofuta ye lome ya moke na suka sanza akobika na pasi akovanda na mwa ndako moke na poto sika akoma mokonzi akoma kobongola mituka mikolo nyonso akolala esika nyonso alingi ya malimi motu ya likolo motu ya se afuta ayoka motema pasi te yango wana oki bato wana soko bila bango te bokonza kabila ekokweya ekomi lokwa moto aloti ndota mabe asutuki amoni yango mabe kuiti ya miliki wana esili lokuta na ye ese esili oyoki ngai ndeko Mike Mokebai toloba sika affaire Franck Diongo tokomi wapi na moimboka Franck Diongo ti lelo tozali kotanga kombo na ye kasi azali kaka na prison ya makala likamoni eza kosala te moimboka azala libéré te mama yango okobato bakobate yo ye mupe ye tata episcope alokumu mosengo akoluka bokonzi te omoni wapi tokoyi tovandi na lokasa ya senko toyokani tolobi te na nzela ya lokasa ya senko esengeli kofongola baetando eke nyonso bakangaki nyonso batangi yango bakombo na yango nyonso kofongola yango esengeli kobimisa bato nyonso bakangami na nzela ya politiki na boloko ntango tolongwe ya senko kabila akei asaleli lokasa wana na ndenge na ye afongoli etando oyo ya Vital Kamerhe mpo na eleko wana Vital Kamerhe akoyoka na bango akendeki makambo na bango oyo ya pamba ya kanchachi afongoli etando ya eke oyo ya moto mosusu makelele pamba bobenga Roger Lumbala oyo azanga nzela banda politike okenda be koluka mbongo ake rebelio azongi mbongo nyonso mona ka atiaka monoko wana ayibi ya koyiba nano asala te na bomoi na ye ayebisa sasa basu afuta ye lifuta wapi na mosani afongoli etando eke na ye ebongo etando eke ya Jean-Claude Muyamba bofongola te ebongo etando eke ya Moïse Muyamba Moïse Katumbi bofongola te omoni esika mabe na bango yali eloko bakosenga bango yango wana mobeko basalelaka yango na nzela moko mpona bato nyonso mobeko yaka na nzela mibale te basengi bango te bobimisa bato na boloko oyo bakangani bakamati lokuta babimisi moto moko mibale babimisi mosusu ebongo bato oyo bakangama bilenge oyo bakangama baa na boloko ya makala oyo bazalaka zonga ya Moïse Katumbi bakangama te lelo mibu mibale yango oyo basambisaka bango te mama basala nini bana wana soko boboyi kobimisa bango te bosambisani bango kosambisa te kobimisa te muyambo mpona nini bokobimisa ye te bokomi koloba te ye aza na likambo na songo balobaki bato nyonso bakangami na nzela ya politiki bapi Franck Diongo bokobimisa ye te mpona nini lelo lisolo ya oyo tobengaka nde mwanda nsemi tokobeta yango esu te soko akenda wapi soko akufa tokoyoka be nungunungu tokoki epai akenda te kasi ntango bakangaka ye ne mwanda nsemi te ye mokolo ekokima boloko mpona nini basambisaka ye te basambisi Franck Diongo na lombango ebongo ne mwanda nsemi te mokolo akimaka boloko mpona nini basambisaka ye te mpo azali koswana na bango soko oza na bango okomi mosango soko oza na bango te masumu na yo motane ngola esengeli te batinda yo na lifelo yo zika. Merci beaucoup mwana mboka Mike Mokebai penza merci na répondre na invitation na biso ya émission na biso l'invité ya Congo Millennium soki ezalaki na message moko esengeli na yo opesa na ba diaspora nakoba bango be eloko moko mokolo ya tukumi bale na moko le 21 janvier 2018 na bosanaki na kwa na bete 2017 le 21 janvier 2018 na kosenga bandeko moto nyonso esika azwami atelema atambola ntango tokozala awa na mabele ya bakoko tokotambola bango mpe kuna batelema batambola mokili eningana eyoka biso bayeba te towana makasi ya kobunda mpona kolongola bowumbu bayeba te mokili eyeba te bakongole bakondimaka bowumbu te bowumbu oyo tokondimaka yango te yango na kosenga bango epai bazali batambola biso mpe esika tozali tokotambola. Merci na yo ndeko Mike Mokebai, merci na bandeko nyonso balandi ya Congo Millennium tokomi na suka penza balandi ya émission na biso l'invité, merci na ba diaspora pour na ba suggestion na bino pour na ma immense bozali ko apporter pour na biso
merci pe na baimboka nyonso bayo bolingaka émission na biso l'invité. Merci surtout à papa Ricky Dibendi, merci également à Jires Mwanda, merci à toi Jordan, merci à l'équipe technique Mobimba, il y a Congo Millennium, madame Lili Madoule, vraiment motema tozo sepela mingi boyeba que yo pe ozawana na biso. Merci à Champion à ma bouche depuis Paris et merci également à le maestro, celui qu'on appelle Champion ma bouche éternel, champion ozala kaka maître Bas Badi Banga. Merci également à Sami Mokili Mutandu ya solo hein. Boss ya Pembe Anzela Minou, merci à toi Sami Mokili, merci à tous les comédiens, merci à tous les artistes, merci à tous les acteurs politiques. Bino nyonso bayo bolingaka biso boy bapeke biso pe tolingaka bino. Merci à toi Irène Baelo, merci également à Zouzou hein. Zouzou on t'aime beaucoup. Merci encore une fois à Godé Saloumou, merci à Kembo, merci à Jisenjate, merci boza tellement ébélé bolingaka tati on va continuer car pour suivre biso Popol Masikini, c'est-à-dire Black Forever, toujours vraiment toujours management la maison Zara, grand frère propre Tatiana, on s'est dit Bandel sur Paris. Monsieur Hippolyte Kimbalanga, on vous aime beaucoup, on continue toujours à vous aimer. Hey Jordan, merci Jordan, merci. Merci Nabino Nyon Sobayo Bolinga Rabiso, Tatiana la pro. Lelo vraiment mission l'invité Salemène à boutique Nanga, au Bomonoza boutique à Tatiana au Sango, la professionnelle de médias. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Bobo Tobondeko Bakorenye par Nabino Frida Meli Mokondi. Os au Sango, Dieu donné au Sango, Oscar Sikarn, Cécile au Sango, Fifi Chongo, moi c'est à Pembe, à Taï, Motema Vital Bouchebou, Maman Lili Madoule Motema, hein, il y a papa Nabiso, tonton Jean-Ping, on t'aime beaucoup, tous continuer Peko Lingayo, et également mon fils Bonheur, il y a passé au Sango, la première dame de Bandalungwa. On vous aime beaucoup, ceux qui nous ont zongité, retrouvez-nous prochainement, on a invité à Kafou. Merci, au revoir. Congo Millennium, Congo Millennium.